Bonjour, Nabino Nyoso, Bozolandanga, Stéphanie La Rose, Nala Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho. Le nom est Awa Kolek Sabino Midel ou na salaka suki na kangi mesh nanga les belles dames. Comme te bi ke kozala na mesh vraiment ezalaka facile. So bi ko kenda ka musala, o bi ko zo kende classe, o bi ki ozala moi ba projet moko ya bien pour na yo moko ko sala. Ozala posa ko penye suki mingi te na tongo tongo zo la muka. Les belles dames solution ezali bien vraiment ko kanga mesh na pe mesh ezalaka bien pour na nini pour école saka biso suki pe e wumelaka. Donc mesh obozo mona na mutu nanga oyo ezali numéro 2 na kangi numéro 2 ezali expression na bi ke biso surtout to bi expression na kocha photo nango quelque part awa po bino moko bomo na ndenge expression ezali na bi ke biso surtout to bi expression suki ndenge ezali donc na couleur on a kangi na mutu nangai ezali couleur 2 pe na kotisi 3 paquets na mutu nanga na kataki yango 3 fois pour na ninga kiteke ezala milai makasi donc na kati yango 3 fois après na bandi ko benda na ba songe so to ba benda ka expression pour na expression ezala la songe na suka donc ya onde na benda ki na suka bongo pona ezala mulai na suka e bakanga kingango minene de bozo mona bonga mona linga ka mesh mingi po mesh e da kabiso ce ko yebi ki ozali busy ozo occupé oyebi ko zo kende classe ozo kende musala ozo na psate ki ocha brésilien na mutuna po brésilien za ka musala na linga ka brésilien mingi mais eloko ba isakanga er moko ko sala brésilien ezala ka musala po ce ko la mukina tongo il faut peigner aussi ce ko peigner wana il faut au brosser parce que ce qu'on peigner on a tapis et tikali na tapis il faut au brosser même na carreau il faut au longolo na carreau parce que quoi il nasé parce que aussi il faut banda ko tonga donc on ne sona brosser na carreau musala mais mesh na biso bo ezala même pas musala donc osali kaka mesh na yo e osali modèle na yo obimi OK donc ça na problème mingité donc on a bi a que non na ya a ko partager idée na ngana sala ka modèle na ngai ce qui na kangi mesh na ngai na ba les belles dames bino bat botala ka ngai merci beaucoup. Et le kalboso na kosala na kotia wili nanga na mutu po na mutu nanga ezala ya kokauka te e nazo benda sko suki nanga na kabulu suki nanga na mwa katikati bozo muna wana na bendi suki nanga nazo yeba ke modèle oto nazaki mwa muke on est ko benga ngo tonto skull lol donc modèle o erenia vraiment so zaki na Congo yebi ki modèle o erenia linga pe modèle o mingi za simple mais ezali joli. Bienvenue sur La Rocho, de belles dames. Stéphanie La Rose, c'est ta carte. Super la TV. Modèle nanga mi balé ezaki na benzi suki nanga nyoso likolo ezali nwani mais nwani o na benzi te ke suki nanga ezala vraiment sérieux na benzi ngo elemba de bozo muna wana ezali mo lokwa mo désordre mukie et na linga ki bongo ezala ka bien mingi voilà. Nwani wana ona kangi siko nwani mususu bozo mona ke nwani ona benji suki na ngani so bien likolo e na bandi ko twist nazo linga suki na ngani bozo mona ngwanda nazo twist ngo tina suka na ninga model o mingi bimisa ngome lo ndipe kitoko pe esaka joli kitoko tina te e kominatina merci beaucoup. Kala modèle nanga na kozwa suki nanga na lingi yango soko lingi teke etiembela obongo ko linga yango boye pe esali yango nwani moko ya kitoko ya likolo ndi bozo mona wana. Na kozwa susu ko lingi ki ngani na kamini nwani parce que nwani esala kabiso suki bien mais esala kabiso elongi bien et moni sa kabiso pensa elongi na biso nyonso c'est que ngana linga ngo mingi donc ne bozo mona na balusi suki na nga bien donc na balusi ngo sali mo sec moko wana et c'est tout. Le belle dame. OK. Bongi selongi. Et modèle nanga o
ezali vraiment simple otie okaboli nzela no mopanzi nde bozomona kaboli mopanzi wana ezali de noani nazobenda noani ya liboso eza mopanzi e noani ya mibale ekozanga na nsima donc nazosalela kaka suki na nga wana nazolinga yango na motu mpona edengaki suki na nga ekangama bien mpe na bandi kobalola suki na nga nde bozomona bongo na baloli yango wana nasali noani na nga ya liboso mpe wana nazosala lisusu nde nasalaki liboso nazosala lisusu na nsima mpona benda deuxième noani na ngai e noani na nga mibale mpe esalami modele oyo nalingaka ngo mingi mpe mimizanga lokwa mwa mokie lol modele nanga oyo nakotia suki nanga nyonso na mopanzi nde bozomona wana e nazwi de suki nanga ya meshe nakandi yango lizita mpo edengaki suki nanga nyonso evanda na mopanzi bongo e c'est tout. It's going down tonight. It's going down. Awa nazobenda suki nanga na kabuli na katikati na bendi yango bien nazosala yango lisusu noani ya liboso e na bendi suki yana liboso namoni keno eza mokusi na ye kobenda ya mibale wana mpe modele nanga oyo ezalaka vraiment kitoko nasepela nango mingi donc esala vraiment eza nango simple mais eza vraiment joli donc nakangi noani nanga bien libomoni wana e nakozwa suki nanga moko wana oyo ezalaki ya mwa molai wana nakolekisa yango na mbunzu nanga bongo mpona esala kitoko. Donc bon mon est vraiment simple mais joli. Eza simple na kobenda suki na nganya so mopanzi tant na benda ngo mopanzi bongo e na bandi ko sala kwa nazo twist suki na ngana zo linga ngo mopanzi moko tant na sisi ko linga ngo wana na kozwa elastic band pona kokanga ngo pona efungwa mate kusoko tika ngo bongo e kofungwa ma oche elastic na wana pona suki na yo efungwa mate. Going down tonight is going down na modèle oyo nazosala nazokabola ngo na katikati nazosala noani nanga na katikati ya motu donc nazwi suki nanga na katikati ya motu nakangi noani nanga bien okangi suki bien mpo suki efungwama te après wana bilomo bomona nde na kosala yango donc olembisi suki na yo après obalusi yango eza vraiment noani moko eza simple mais eza pe joli. Voilà. Modèle nanga suka na ko continuer kaka na noani wana na salaki na kaboli yango na katikati e na bandi kolinga partie moko na lingi lisusu partie oyo ezoya lisusu na lingi yango donc okoki kosala noani na yo boye otiki yango boye soki olingi bien soki olingi ekwea na pembeni te ozwi susu ndambu wana obandi susu kolinga ozwi susu ndambu oyo ya pembeni na bandi susu kolinga na motu soki olingi ke suki na yo ekwea kaka na nsima na ekwea liboso te. Soki po olingi ke suki na yo ekwea na nsima te okaboli na katikati olekisi yango nde bozomona image ezolakisa na lingi yango lisusu bien wana e nazwi oyo etikali na lingi yango lisusu donc eza lokola ke na bendi suki na ngai nyonso nasangisi yango omoni nde esali vraiment kitoko.
Merci na bino nyonso bandinanga ne bande pe bokom nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosana te soki video o esepelisi yo ko aimer yango ko sala ngai bien pe ko zala abonner na chaîne nanga ya YouTube avant obime ko sala ngai bien makasi ko bosana te ko kina Facebook na ngai La Roche Show aimer yango commenter tindela nga message na ko zala wana pona ko répondre na ba question na bino nyonso pe ko bosana te ko landa ngai na Sepela TV na Tsu Congo. Merci na ba Boss Brothers, merci ne mtolanda kangai mona tukutani à la prochaine tinate et kominatina bye.